Bandeko nyonso bozali kolanda biso bozwami liboso ya engunduka ya 3W radio télévision lisolo ezali toujours ya bino DSV Diana sur le foot de vous pertale moto toujours ya kati ya bato ya solo bandeko tozali na information oyo eyindi mabe esalami na kati na mboka ya Liège na ndeko na biso mobali oyo babengi na kombo ya David pe na mwasi na ye oyo babengi Clémentine bolanda ndenge nazali kosolo na telefone nasima bosolo na biso na telefone nde tokomeka ko développer problème te mwasi wana na mobali bazali na ba problème te ba weli ni babala naki donc ce qu'on a le but, moi c'est mon ndenge babala naki. Basali déjà combien d'années? 2 ans à mariage na bango. Donc babala ni basali kaka 2 ans na mariage. Mais bazalaki déjà ensemble. Bazalaki déjà ensemble là. Après babala la deuxième année, puis 2 ans mariage en deuxième année plutôt bien. Ce qu'on va cavoir pour un seul Canadien. Voilà. Donc va cavoir la maman moi tu bon quoi sur moi la paix. Aïe pas camarade na Liège. C'est quoi moi c'est ngo moi c'est baba na ko fana liboso na Liège te moi c'est baba na fana liboso wa. Donc moi c'est moi na pour la Verviers. Na Verviers. Avant Verviers na base, oui. Ouais. Avant la Verviers, après la Verviers. Ouais. Après aïe va comment les voyager pour t'envoyer ma clé dans la après tu les bouger. Ouais. Tu sais là tu vas pour la peine mon bain on va pour la sur la église. Alors ce qui est dans l'église va aller là moi africain voilà. Est-ce qu'on est pour oui, est-ce qu'on va là pour décider babala. On dit pas babala ni pour la mariage mais le côté aussi on va arrêter. Moi ça décidé de va cavoir la caca parce que moi na esa qui donc on va donc ça yemi na putain d'aller la Liège. Donc là j'ai comme ça on s'entend pour tout yo. Comme si moi na peine à école. Aí a gente pour tout yo. Ouais. Ouais. Voilà. Ouais. Voilà. Donc voilà, en fait, je viens venir parce qu'elle ne s'y attendait pas. Ça y est, Mbelongo siko a poignardé combien de coups? Combien de coups de couteau de métal par rapport aux enquêtes de la ville à quoi? Donc, a poignardé, c'est dans ma tama, ma camobile venue, Ache mbeliti na matama. ouais. Oh, mais comment Donc après, si tu vois la maquillage, à quel sens ça soit belisi moto? mais siko ne bon siko ndenga pelise par exemple apelisi moto wana siko batu bayebaki ndeni azotumba eke eso apelisi moto donc ezaki ndeni apengi camarade na yake ndani msala. Ouais. Kama zote bayeba mbili, apengi camarade na yeye. Kande nalika za msala zambe ya bana. Ouais. Azio mtaki takopina camarade na yeye. Sasa camarade yake adogo mama. Ouais. Camarade ya makamini. Azio akacha mama mbili. Azio ukatokanga. Camarade ya kitu sana chini mbaba. Apengi kika bambila bapo. Apengi bambila. Apengi bambila tuta. Bambila yako yawana camarade yako ya kutika bambila ama. Donc, il a partout. Donc, voilà.
Ouais. Voilà. Oui. Donc il y a eloko abomi ye kaka cheche bambeli po apesa mbongo ebele abala ye. Soni lokola babala naki. Voilà. Bato ebele pe babala na bakabwana. Voilà. Mwana waza na 28 abo. Aza na 28 abo. Abo mobile. Mwana mobile tukwaza na mais âge à mobile est banité, hein? Voilà. Donc, à ça, les locaux, bon, donc, souci, car ma wabakaboy na moi, si, et puis, batu bako sekaye, boy na boy, nenge babala na ki, boy na boy. D'autre part. Dès qu'on a vu sur moi, ça s'exprimait bien à téléphone Bolandi, peut-être boy qui m'a l'embouté. Moi, si, na mobile, babala na ki, ça fait 2 ans. Voilà. Moi, si, à Kolimingi, na mboka ya Verviers, puis, bakutana ki na mobile na ye na église. Nde, esika oyo babandaki bolingo na bango, mpe balinganaki. Kobalana, après 2 ans, makambo malonga te na kati na ndaku, nde, mobali, mwasi, ayaki ko se décider atika mobali, pe akende ko sala vie na ye, na mwana na ye, ya 7 ans. Alors, mwasi wana, akendeki pa ya camarade na ye, pona ko fanda, na Liège, et puis, abanda ko sala ba démarche, ya koluka ndaku na ye. Alors, mwasi wana fandi, et puis, muninga na ye, na tongo, muninga na ye, salaki te, pe mwasi wana, zako se préparer pour azwa mwana akende kotika ye na classe. Nde mobali na ye oyo bakabwanaki aye na ndako esika ye azalaki kofanda, ye azalaki na tension ya mabe te, mobali azalaki pe na bidon na ye ya essence pe na mbeli na maboko kokota zokota, ye azalaki na telefone na muninga ne aza kosolola, ayebisi muninga na namoni papa na mwana nga aye, me namoni na mbeli na maboko. Mbala moko mobala bani ko chuba ye mbeli na matama bino moko bolandi na nzoto mpe ko beta ye na tango zali ko ganga muninga na ye wana ayoki. Nde mobali atie essence asopi na kati na ndaku pe asopeli ye, mbala moko atie moto muninga tango ayoki esika baza ko bunda wana alerte déjà mbila pe mbila baye na ba pompier baye ko kuta ndako ebandi mwa muke ko zika. Alors bandeko intervention ya mbila. Alors tokoloba état ya mwasi ezali nano mwa grave parce que bambeli bachubaki ye pe na ndenge oyo mwa moto zwaki muke nde azali na hôpital na suite sa kobima na hôpital nde tokozwa ba précision correcte bolandi na téléphone. Bandeko na ngai mibali to ya basi oyo bozali koyoka biso libala ezali te soki ofuteli mwasi mbongo ebele bokoki kokabwana te soki ozali na makambo mabe. Mindele awa bakabwanaka mwasi na mobali soki bayokani te bakabwani epai na biso bakongolais po na nini soki mwasi alingi te mobali esengeli fa boma mwasi, po na nini soki mwasi alingi te mobali il faut tanga mbongo na bengisaki yo, mbongo na pesaki ya mariage eleki ebele, alors mbongo na nga bakosekanga. Voilà ba conséquences oyo ezali kolekana na kati na communauté na biso. Bandeko bobali sakabasi, bandeko oyo bosengaka bambongo mingi bozwa mayele parce que biloko oyo talande ko dépenser mbongo ebele, mais na buzoba ko dépenser mbongo ebele ezali polingi mwasi na yo, mais na buzoba ndeko wana nde esika oyo lelo oyo ake kotia mwasi na ye bambeli pona likambo ya zuwa mwasi aboye ake kozwa ndako na ye pona kofanda esika muninga azali koluka ndako. Olie mobali azela abenga bakulutu lokola babalanaki bapare na bandeko famille mwasi na ya mobali, mais mwasi alingi mobali alingi kosala yango te, mobali akei directement alobi qu'il faut na prouver mwasi wana nde na boma ye ye na mwana mobali akotaki na mbeli mpe na essence aboma ye na mwana pe ye moko ami boma
vina e esila libela atala makambo ya bandeko na biso ba a congolais pe ba a congolais ete ya bino ete ya bandeko nyonso to ezalaki toujours ya bino DSV Diana sur le photo de vous pertal moto toujours na kati ya bato nde natiki bino bye bye Kabamu